2 paquets. Nazo pesa ba Congolais vendredi la ville. Ou bien batu baza ko boya. Attends. Il va pêcher ba billet au Cap. Ah na Kinshasa to kotaka plein na musique. Siko vie na plein rien, musique rien à part ka spectacle. On mette que fait 1000 échecs. Tout le ba vérité auto mona. Pour nga V Félix pour nga na moni a joué à 4000. 4000 personnes. 4000. À combien d'années limité? À combien? Fallait le collègue si mon mutual libéré. Oh, c'est car. Fallait le collègue si mon mobile mutual libéré. Pour me balayer balinga si mon mutual libéré. Maman. Balinga kango. Fallait le collègue si mon mobile mutual libéré. Simba non. Et l'agneau fallait la et l'agneau est informé c'est. Fallait le collègue si mon mobile mutual libéré. Qui baby maga? Qui baby maga? Comme c'est le collègue Simba, mobile, mais tu parles bien. Il y a la pompe. Allez, kata bango. Kata gladi kolo. On t'a balbon. Kata kolo. Au sein qu'il faut pas tout applaudir. Fallait à Zaza. Est-ce que Yoza? Yoza. Yo. On t'a mon poussé Oza. Oza. Et mon. Oza Emo Oza Emo Munoko Yango atabo sangani atabo salibo oyo eza omoni tango oyo de kamera na tango nango o tango ya fali si OK yango ya bien Anna London. Merci beaucoup la geste. Au Boussali, il est au Kanaki, il est au Bouffon. Makopa naloba. Loba. Yaya eza ko beba soko zangi. Siko za wano kila mtu. Zabalo Kinduka. Ta. Ta ta. Ta. Jako Fanda. Ta. Ta. Je vous invite à mon concert. C'est 26 août 2023 à Londres. J'ai confiance, c'est bien le roi de la forêt, solo la bien. Vous avez compris la réalité. Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya. Le 26 août Oyo, à Londres, la salle Indigo. Yaya, Bayara qu'on sait jamais. Loketu lo salama, moyese na loketu. Blocadena, je vous aime beaucoup. Allez, communiquez. Communiquez. Bloquez Cadena. Balobi, tous à la wana, tout pour la culture. Le 26 août, concert Rezana. Okutanana. Kamegossi la kaka. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Afrique Hélène Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission, de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Comme vous le savez, cette émission c'est une émission qui vous informe en temps réel et surtout qui vous apporte l'actualité, la gaieté qui vous divertit à tout moment bien sûr. On va parler de l'actualité comme cela exige. Nous avons Kissinger, leader américain dans ces plateaux, à ma gauche, et à ma droite il y a Janvier Bafana Ipupa. Mais avant d'introduire avec mes invités, je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchant en ce moment. Merci à ma partenaire, puis ma sponsor tout, au bas soutenir l'émission, et puis bas soutenir les millions de la presse. Un grand merci à Bandeko tout, il y a Lemba, Massina, Matete, Bandeko tout, il y a France, Bandeko tout, il y a Canada, Kuna Mona Raming, Ming Laflin, Koumambe, la pêche en botte belé à monter, Maoumela, vraiment, et puis Bandeko tout, au bas dans les États-Unis, Ribin et la pêche en botte belé, à Penarata Kinshasa, tout ça, on a Shadrach, Nzouzi, Omo, on a pêché en botte Paradoxe, Avalopine, Tour d'Europe, et puis Maman Emilie Nzembatus Pepe Lambeto, le couple légendaire la carte Irlande, Marcelo, Duf Noir et Arla la mère de jumeaux. Balobi, Tozana événement moko Yamunene na Tchangu. Les Alana noté et commis les Siko. C'est la première fois. C'est la toute première fois. LKH Souki présente Tchangu Show. Oyo et Rosala Bongo, je crois, le 20 août 2023, donc dans quelques jours avant. Rosawana na Tchango, na katia espace Oezali Bongo, salle Papa Nelly Avenue Mikazu numéro 73. Na Mikazu wana mutu tout. Moi na Tchango tout. Ayeba venir Mikazu. Et là on a s'appelle Makasi. On a retrouvé ma figure emblématique. Il y a théâtre na biso. Tout le monde dit Papa Tito. Oh à Sexara trop. À Sexara trop. Je crois que dans cette émission tu reçois épée et puis bazape na DJ na bango ya Tchango wana. DJ Zombie. DJ Zombie o aye makabandimbo kitoko et puis ayembela pe falo ebi. Na yebi. Ngana olinga. Ah oyemba ngokuna. Ngana olinga te ya solo fali ya boyinga. C'est-à-dire que bandeko tout ya Tchango toko. Ba warrior tout. Ba golwa tout. Bana kini tout. Le 20 août. Na salle Papa Nelly Avenue Mikazu numéro 73. Entrée à l'angle $2. $2, bon, il y a bière moko, au côté, au moni Papa Tito, au moni Mukwata, au moni DJ Zombie, au bini Banzembo Kito. Au moni Bobo. Au moni Bobo. Bobo, c'est qui s'en a Mikolo Makasi. Il y a Dio, il y a Boubou. En tout cas, toujours on a rendez-vous au Sekezali, au Binezali, déjà, avec mes invités, Bomoninde, tout s'introduit déjà, Vienjora, Bopesara Mambote, Batbola Nabino. Alors, Vienjora, bonjour. Royonazui. Incroyable. Donc en tout cas, merci beaucoup, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Chandra Akanga, mignon garçon, c'est la star Vienjora, leader américain, leader américain. Na sepeli Tchangu show, ngana mwana Tchangu na koli na njiri na nef. Et puis na kie congé mingi na kimbacheke na yembi. Eza komi na nga on a vendu trop 85, 84, 83. Na vandi pa na yembi wana. Pale kimbacheke baso bake. Hein? Numéro kiminga. Na mwana yembi ba grand frère na nga pauvre ya Valentin, ba ya Franco, ba ya Yvette, ba ya Mélanie personname. Baya Jeannette, donc na mona kimbacheki. Et c'est plus ça que zonga kimbacheki. Et on est pas papa kuta so papa kongoniko. Na veni yembi pango bateka mais baso bala ngambo. Donc en tout cas non c'est pas le sous na mona kimbacheki malgré na kenango kala. Lokola Tchangu show wana maison LK wana nazana plaisir makasi ya koseka kosekeza bien. Oui on a zui. Incroyable. To kuta na kaka na Tchangu wana et kozala bien. Na Kimbacheke c'est paradis. Lelo bana poto baza o bana poto bezaka bana Kimbacheke. Bana Kimbacheke. Bana nzili. Bango de ba parisien. Zela poto. Zela poto za wana. Yana bana poto tout ozana Kinshasa wana. Tokuta na papa teka papa Tito Rosala. Na ebite bon mon pas au terre moko. Tchangu show le 20 oyo. Tozala na vraiment encore $2 pas mal d'autres 4000 francs. 4000 francs. Au Medina bière na yo. Ozano à l'aise. Koseka gutaka to bana ona kimbacheke na Tchangu. To bandi yango na barumbute na komina Kinyawate na bandalte to bana Tchangu babi Tchangu show
Et à la popo. Très bien. Voilà, quand qui s'injure à lobby, Tchangoucho, et ça événement mon néné, maison JHK, prod, JHK. LKH. Oh, maison LKH, ils ont produit déjà pour la toute première fois. JC Lourd. Il y a Katia, il y a Tchangou qui m'a dit et puis tu l'as dit JC Lourd. JC Lourd. JC Lourd, na reine. Aïe. Aïe, aïe, chaud. Lelo to se ka shooter le tout on a ba titre la musique ba grand peut ba titre la musique il faut au monde ba on peut na pemenya za bien ngala zo chance na mona mangobo na la fière na mona mangobo papa biso me mara biso na mona vetito ngapela mona vetito donc tout ça na fait na sikoyo na linga bobo maintenant na mona été ya ka wana na chance ya mona bobo ya o mona bobo ase ki sangala na ba suki na ndachaka non c'est chaud en tout cas sur nous vivre elengi week-end on a passé week-end en beauté aussi ça on va dans la chambre on est retour pour la biso aux ana lemba aux ana limité donc JC Lourd a biso événement monene donc voilà c'est vraiment des histoires où Sengeli to poussé parce que comme on a jeunesse janvier et il y a une initiative ya malamu pour na resunga bandi na biso ba congolais et surtout pour na créer visibilité na artiste na biso za penda et sengomingi. Alors on va parler de Tchangoucho autour de cette émission mais quand même to banda na ba question na biso d'actualité. Alors Vienzora on va parler des stade celui de Félix Oazé quoi au Otigobeta le 12 août juste après papa l'échec oui l'échec juste après papa Oalé ça Félix Oazé quoi il pas qui relève les tout monde qui wenge beta fallait abeti wata abeti Ferraille abeti et puis Félix Oazé va peine à tourner à Beta. Alors vient Jora Rolobanini tant otalaki bangé un spectacle au Félix Oazé quoi pesi à la maman qui Jackson à l'attaque donc après si spectacle qui tourne. Ouais en tout cas on a banni non merci. La question on a tu banon na papa na so Walé ça. C'est mon papa, c'est mon père. Malgré on a quota église na été. Ah bon? Mais oui bah tiens on a la télévision totale là. Total ba direct na ba internet. So ça besoin ma le banzamba kitoko to kota na ba TV na banda total papa Walé ça. Une image de photo qui. Donc en tout cas na c'est pas que na noter. Mutumwa nga baby c'est papa Walé ça. Vient na za kingo. Mutumwa boto yebi été abima na ka tumba bible c'est pesa na ngate. Pour na vivre boza bible na mte sali na yo. Ba tumba bible te ba saka malo banzamba te. To moi na Brésil ba boya Jésus au mona inondation ba kutana ngo. Ya ba saka na la komba Jésus te ba saka na bible te. Bible za beaucoup mo za puissant. Et ça na puissance moko incroyable. Au cause ça la concentrer au sein de pisom na yo fongoli makamoza ngo besoin o ya solution na bible wana oko yete o la sabano ba yesika bano ba okola o ini sabango bible jamais so za na problème no batinda ki selon ki sinjoka batinda ki ende abebi save o papa Walé sazaki nango mais lokola papa Walé sazai ya nzambe yango moni stade plein vele ki kitoko mutakufite mutazokite ba guérison et salami ya somo papa Walé sazali plein papa Walé sazali plein batu ba wuti partout au monde ba ye wana Brazzaville to na yoti bata Brazzaville ba okatisa et tu ba Europe Amérique basi partout papa Walé saza ba pasteur na RDC. Quand on comptait 3 pasteurs dans le Congo, à cause numéro 1. Oui, papa Walé ça. Basali Makamboutro, Bikisi Batu, Batuazi Babusala, Batuba, bénédiction, Azosunga, et puis Batu. Basé pour ma maladie, bika pour na papa Walé ça wana. Ngana role comme comment tu ngana boya papa Walé ça. Biki ça joueur mo na terrain na ebi so ngo. Joueur akufaka koyaka. Akoyaka. Akei. Tika téléphone ali toyi. Papa la Moussaï. Na bona yango. Papa Walé ça za nzambe. Papa Azaya Nzambe, tout ce qui a na basala Nzambe. Moi l'ambana sozo quand le fasse un papa pardon. Si facinga. Tumba ki Bible. Ne touchez pas mais. Ena no oko tumba Bible. Oko ki ko tumba Bible. Atuna sort ya Yuri. Atuna sort nga lobi ya Yuri kalenga. Bo sanga na biso.
tala bana tuma Bible tilelo basakana na Bible te en tout cas papa wale sa nzamba protéger yo nzamba batela yo biso to monyo ba direct to me ba miracle sala te papa wale sa nzamba papa wale aza nzamba yango ngapena biso mikolo na catholique a bena biso to longwe na Saint Alphonse to luka paroisse to kende mikolo mo kenange papa en tout cas to soutenir papa ba ki ba baby s'élever na yeme en tout cas esimbité quoi nzamba sunga papa walesa apeseka force ayo kabiyoka yokatena mama Angèle Zeba wana mama Angèle Zeba mama Angèle za nzambe batela papa bien to ko mona yango bozana bitumba kutumuna ka mutaleki depuis quand na Congo ba benga papa walesa escroc jamais non okati ba passer musuto yoka mais ba passer musuto yoka depuis quand na Congo ngala mono papa walesa boete a prophétiser pour le président Félix akoma mokonzi oui papa walesa aza parmi papa walesa en tout cas nous sommes protéger maman Angèle Zeba a protéger foyer na bango a protéger église na biso et maman Congo to soutenir l'église tout ya biso en tout cas tous ya soko la 2024 ndé stade de martyr ya pasteur Mike Kalambay Madjabou Rafiki bandaki o bana wana na moni Madjabou Rafiki na tel no non na tel non te Madjabou Rafiki na tel non te o bana miki na yebi même na côté ça na téléphone wana ça soko tika na YouTube donc les Madjabou pena aumela nzamba protéger Madjabou feza Royi Bondo na maman Myriam Bondo papa Royi Bondo na maman Myriam Bondo ba maman ba sunga ba Congo et puis on linga na psaki alende na que ça visite na visitant na Madjabou na fona visitant les 27 27 juillet 2024 à tous appartements de Fozonga ngata na New York na zonga na ko raté événement na pasteur Mike Kalambay mosela nzambe mususu ye wana ayemba abina ateya et puis bana to wale ça peut tozala wana quoi il y a Mike alors quand on a fait événement il y a Félix Oazé quoi ils allaient juste suivi après date il y a Félix Oazé il y a papa Walesa bawana bawa mona nina beta munoko Oazé quoi Félix et puis bawana bawa Walesa na Oazé quoi en tout cas ngai na sepeli na spectacle à Félix Oazé quoi à 100%. C'est ça l'artiste. OK. À ce qui temps via travailler il est kitoko 10 sur 10 mais na monyo le congolais sur 10 sur 10. Non. Au moins bino bomo lukaka plein. Que congolais za motema mabe. Boutique ko c'est la pébiso makamba. Au moins il faut soutenir l'artiste. Si bien sûr. C'est bien. Ngaba kabelenga na grand frère na mobe Bruno. Akabelenga 2 paquets ba billets. Et na za nango batu bandu tondo pesa to boya ko so. Plaçant. Yango. Tozo kaba me batu boya ko so yango. Tozo ngi nango. Na 2 paquets. Nazo pesa ba congolais vendredi na ville. Yango. Batu baza ko boya. Attends. Il va pêcher ba billet au Kabola. Mais comme il a un après concert ndeni. Ezabo na micho wazeka ko tisinelar. Siko bato basomba ki popo so asoma ba billet. Neti masalanga Lorimbumba ML. Asomi ba billet arena. Asomi on so 83 billets. Abi on peut ça ba petit na ba UPR ba France. Ba wesh ba nini ba petit na ba zazana ba mastana ba zazana pas soutenir na efali. Ozoko ba yepe a soutenir na ye Oazé quoi. Via sombe ba billet. Après singa zo pesa batu ba billet ba congolais. Congolais zo boya. Bia concert ya stade ya offert. Bia concert ya stade. Au moins beaucoup mangi bokotala ni frère kota. Otala. Oyeba. On est congolais le cas Félix Oazé va za polémique té. On est congolais ngaka place mo polémique ça. Akoma polémique nana ni ça. Na Kofi aussi là. Na Kofi déjà. Na yokana. Na komo yoka ba mpena ba goloa. Ba yokana ate. Bande baswani saki. Kasi a date mo offrir alinga bete le 19 na esplanade. Yene mutaboyaka parce que aboyaka te mais communication zara bien te pour na matanga papa Verkis mais on est dans mamboleka kala janvier. Bon biso déjà fallait salaire déjà plein mais avec Félix Oazé quoi. Va classer les chèques. Classement salamite, battre les chèques.
tozoloba oyo tozomona tokosala conscience bato tozoba oyo tozomona biso déjà par na biso tozala les premiers bawario biso tozala na biso déjà bapremier na ndenge ya mabe te biso bawario fali salonga déjà tokanga première place na biso totika bato baoyela baplace na mo vayo benda place asuka félicitations na vie mbala simoro bande okobongisa ayo benda place ani place asuka ce qu'on vient de dire en bien yo lo bana na bosolo la classification c'est vrai que tout le monde yo lo bana na bosolo longola no oromina na beta spectacle bien na ba concert au betani ya falika ya liboso na liboso za fali ya mi balena ya bale imbale vie wa se kwa ponanga yo liboso na ka fali ya mi bale bébé chanda vie wa se kwa accept via za kotali chi mais c'est ça la musique musique c'est spectacle tout ça quand Michael Jackson toyo carrément to taka na zobina mais là tu vois Michael Jackson hein compagnie biso na koyimba yo mona ya falite bibio ya musique zelengia biso kanga ba sentiment banda neva de secret ya musique eza son à créer dans l'oreille musique yango na spectacle ya nango ya combiner mais musique ba kende ne koyoka ba chanson ba yoka de la musique eza toto ba musique son dans l'oreille. Mais c'est quoi yo zolo baté côté ya mususu bato ba mona fa il vient dura congolais et le kwasa nango congolais mako asabeti atiki histoire congolais linga congolais akomo linga kaka stade des martyrs etonda komona ti ba billet oyo ngala zo ko vendredi so na zo ko avant vendredi so bato nga bazwa ngo olandi pa bozite bozi alobi soni abi libulu wana eza ntsaka te loka muninga bitaka nga pifona betabi stade des martyrs il faut préparer kitoko ozo maloba pende ya papa bozi omoni papa bozi bafana na bango ba eza humilié omoni loko wana eza spectacle c'est bien beau eza stade ya munene tango zobeta mfozo ba disposition nyonso pa na Kinshasa to kotaka plein na musique siko vie na plein rien musique rien à part ka spectacle on mettait que faire 1000 échecs to ba pe vérité auto mona même ataba ya uli mushenda benga singa janvier kuna waze ka ndeni nga bile échec no commanda pour pas benga janvier kuna ndeni na tsi ba échec ve Jimmy Bela ou pas bengaki yo pona yo akozwa ba combien de personnes ba pe wasi ka ta 2000 comité 2000 comité bana pona akozwa combien de personnes pona ve Félix pona nga namoni azwa ta ba 4000 ba 4000 personnes ba 4000 a combien de 10 000 à comité mais c'est quoi to ya non hypothèse tout le monde a dit présence remarquable à Fabrikas ou à Matak Pabetaki. Fabrikas pas dans un succès. Mais tu comprends que tu vas accompagner. Et puis, ça va succès. Fabrikas succès. Elle est un succès. Le banane. Est-ce que Fabrikas a l'équipe et la 20 jours à la succès? Ça ça il va succès. Ça va succès. 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 Quand on parle de succès, on voit Fali. Quand on parle de succès, on voit Fali. Loin de succès, c'est Fali. À part Fali, quand tu as un succès dans beaucoup de choses. Il fallait qu'on ait la richesse. Il y a beaucoup. Si la richesse, il y a une quota parmi les gens qui ont la richesse. Oh, grand prêtre. Chéri Tito. Chéri Tito. Chéri Tito. Bébé. Chéri. Chérie, bébé, bien. À chanter de vous monnaie. Oh, t'as ma guitare quoi? Bien battu. Oh, ndeni na ozo na zwa mbangu na yoki kuna balabi o changu show. Changu show bana changu. Omoni moment tozanango ba bara batiki batindiki bana nanu na vacances. Siko ya bientôt tozozonga. Bana ba kozonga ba classe. Est-ce que bana on a fait ba sekate? Il faut pas seka. Il faut payer. Nzora. Est-ce que yebisanga vérité? Bana wana ba para botiki bana ba zonga classe ba sekate. Useka nano te yaya. Bati tonga za les 20 na seka. Ukuseka yaya. Ukuseka tena 100. 100. 200. 100. 300. 100. 400. 100. 700. Ukuseka. Besoin de seka ça nga bien parti to. Tolobi boye na gangati. LKH. Suki.
Maman na production to sala manaki mbanseke. Banaki mbanseke. Ezalate. Tata te. To sala siko mama. To sala ki mama na production. Maman na banzanga. Yo zanga. Mwana na zanga. Mwana nyoso ya changu bébé nyoso. Soko moni para memi au jour wana te. Che manjaka. Arozuka. Pala. Arozuka. Nakozala. Akozala. DJ na biso zombie akozala. Mukwata mukwabora akozala. Ah bon? Bongo bobo le kizengi akozala changwe. Bobo Ah changwe. Bobo. Bobo nyabe no sexa ngai. O sexa ngai. Na mona changu. Omona? Na mona ndenge changu akozala. Na salwa na salle. Tozala donc na kati ya salle papa Nelly Mikazu. Na Mikazu wana. Ngapa na mona kimbatseke. Ozama kimbatseke. Na vana yembi. Oh, esili. Changu na sengi na bapara changu nyoso changu ezakaka kingasani te kimbaseke te. Changu eza munene. Ah bon? Bomema bapara. Bomema bana na bino. Bomema bakoko. Baseka. Mais na sengi bino bomema mafuta yanguma te. Oh. Bomema bleu blanc. Bakwa na panzi mwa mungu awone so kota bino. Oh. Oseka gogo yaya. Katika bino. Allez bisous. Merci Tito chéri. Malade. wana ezali papa Tito nde ayaki kolobela Django Show tanga moni qui est oza na Kisunjora wa. Alors Vinjora, je disais que Fabrigas de l'autre côté avait parti c'est un mot. Mais tout le monde a dit mentor OYOP azalaki par rapport ya ba figi o ezalaki couper ça boostage na concert wana kaki kofiolo. Mais à notre grande surprise tout le monde les vieux avaient voyagé un jour avant l'événement. Bah, tout le monde a dit 12, à 12. N'a habité Rolobani pour un contexte. Janvier. Nous avons répondu à la commune Makila Mabé. Kofolo Mide. Babeng Sagi. Bon, et là, ça la pas si bon. Tant que Bandé Robin, c'est soit avec on va pêcher mes alaki. Faire comme la camarade d'Inaï. Qui est dans un bon pêchement les 12 ou bien les jours boyés. Mais là, ça les gars passe samedi. On avait un concert, tout le monde déjà qui a voyagé le 11. Les 11 déjà voyagé, bika bakuna. Mutna comment interpréter na ndenge na ya 12 mai. Ndé na be ko follow midaza maele, ndé na be wazi kwa za maele. MC ba solever déjà na téléphone dans un monde contre-temps. Tout bon na biso ro ba mabe. MC déjà ba solo là qui entre bon balé tia qui ndeka bike. Poto moni. Poto tena la vidéo. Via zaidi na mariage ya nièce na mwana mama Rifa. Na mwana epe Nino. Na Mino Miss Univers. Ba vana Cindy pe. Na moni ba omi ba na Cindy ba kangi ku photo. Affection hein. Non affection na. Cindy affection. Na nani? Na mwana ye. Na mwana nani? Mino. Mino mwana Cindy. Oh, asa mwana bote na bino nyonso bisika bozali na nzela ya bilili oyo tobeta mwa lisolo moke ya oyo etali milulu minene oyo babengi na lopoto plus grand salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Salon de l'emploi pe entrepreneuriat ezali milulu minene oyo ebongisami na entreprise ya kombo groupe héritage investissement na nsima ya programme nango initiative emploi pour tous. Ezali esika oyo ebongisami mpona kokutanisa bino na basosiete oyo eza kozwa bato na misala. Esalami mpona kopesa biyano na mituna oyo etali makambo ya misala na mboka. Milulu oyo etali bato nyonso baye basalaka pe mingi na bato oyo bazali koluka misala. Milulu oyo tobengi salon de l'emploi ekosalama mokolo ya le 1er kino le 3 septembre na Université Académie des Beaux-Arts. Mpona kozwa biyano oyo etali salon de l'emploi pe ya entrepreneuriat bokoki kokomela biso na nzela ya Facebook, TikTok, Twitter pe Instagram. Toko benga biso na numéro oyo ezali kobima na se ya etando eke na bino. Initiative emploi pour tous, libaku malamu mpona biso nyonso. Mwana mobali na ye. Mino. Mwana confite. Namoni baona mama bango Cindy. Na sepeli makasi. Bozo sekanini. Bonango yebide. C'est bon. Oh, namoni ba bakaki kuna ba photo. Sadaka zo seka muto bona ba photo. To moniko. Bongo biso internet. To lobaka. Ezape mabete to fingi pe mutu te to moni. Mino na mama Cindy.
na fête. Yo mon couple en débat de tambourate. Avant tous les cas, si j'ai Oiseau quoi, qu'est-ce que tu vas dire à Félix Oiseau quoi si tu vas regarder la caméra parce que Batebele Balobi l'artiste a fouté et puis comme ma carrière naie nanda donc c'est-à-dire il y en a c'est baby ça peut-être visibilité naie ça fait déjà carrière c'est le bon comme c'est ma carrière on va il était temps vient jour est-ce qu'il était temps pour naia bête concert il fallait préparer au moni ba concert na singa na ko le ka 50 tate ba concert minene bongo et moni sera nga betango c'est male ba concert na ko le ka 50 tate simba te yar ga ma âge la succès courage ngala lo baka en tout cas ba tutu boninga fali pour pas di cap la merveille ming so zana pour la former 7 ya solo même ceux qui Jésus kiti na mokili azo ka ba warrior si so pa yezo kiti azo ka ba warrior azo biso to pour même na lola bazo bina ka former 7 ba Maria bana ba bina former 7 ko kanga sentiment na te fallait za moteur ya shada kana kangi sentiment trop c'est ta souffrance ya kangi sentiment trop no so fallait lengi moko ya na ngelize Zafouila alobi alala kilobi na disqualifié nzema sema mayasi Zafouila ya nzembo yo disqualifié njora mwana fola linga sabiso ba mama nini na ebisio biso ba yana ye aso spécialité ma mama nga sabiso boy nzemo na disqualifié ya sema mayasi ya sema mayasi moi ça fait Jansi Mayasi ma copine nzembo Jansi Mayasi na moi sine ba ka batu moko ya sema ma copine motema Jansi libala bo mwana libala bo mwana moi ça chance sema basi musu basa mababe si bazako moi c'est musu ko balebo asili sio gaz soza ki star osili soza ki joueur basila ah basila tilo ba ko basila bazali basila nango yebi neti nani ka to boko temso na politique pardon basila bo basila banda baboyana na basitili o babala te baza aussi c'est là ba joueur là ba joueur ozali la moi c'est libabe joueur asila ozasi ke basi musu basi sana ba mission succès bazali na ba joueur to mona totala yoko sa kona kongo nani ba misa ba ebele basi bilo vina basi ba vida ba oti lelo senti vina ke disque po bima na pasi oh spectacle moko ya ba ezara soute. Et comment on a la guinta? Alors très bien. Bien Jora, je vous informe que Lelo Fali pour pas autant aux trophées Moro, aux trophées Moussou sur la carrière naïe. Et puis c'est un 5e trophée. C'est un 5e trophée. Et ça là, tu es dans ma mission congolaise. On est toujours à numéro 1. Tant que Fali numéro 1, comme si biso eh bien bon le Fali numéro 1. Ce qu'on y a bisanga artiste ni na Congo. Ana 55 trophées. Azate. Ata Morode. Y a bisanga nani? Azate. Nani azate yango Fali seko shara komuni yango belo mon lelo ola nga za na test si lelo na F victime baye baka ke njora longwaka njora ko kende njora na janvier wana njora na bojava na boy ba changeaka na jo biso na vandi na Fali ngamo mna bandaki yango ngamo mna osisa yango première warrior nga yo soma muta so na publier premier warrior na ngaboya na sali ville nga ba 20 trop ba ya na Élysée ba maman nene aux États-Unis ba warrior tu apesa nga chance to na réunion dimanche ba warrior na matongi wana na bina ona vandi moninga na vandi na Fali na kabisengo Fali na kabisengo ba trophée na kabisengo ba salle na orchestre on kendaka suna Congo ezate na ngamoko dignité na ngeza sute ande ba to respectanga ba respectanga sute donc ça ba aventure te na vie ba waro moko ba tikali ba testinga ka boza calme boza tranquille na zawa na ngabo na bandana Fali mama na ke chopa pesenga chance ya suka o eza chance na nga ya suka merci mama na ke chop merci na mama nana boduga bafana mana na restaurant na catalogue tozaki na ba directeur na so Edi Badiata et puis vient na so Sam Tito obetana le 20 so to uchi changu show to yemba na moko wana
toyoka musique ya kitoko ayebi koyemba ayebi kobina aza beau vina so Sam Chitu akobetana na venir enseignement na Ethiopie na coin catalogue plus chez Mahana na Boduga motema directeur na so Edi Badiata yana zongeli bisengo na nga victime ya famille na nga tovana ba Schumann tovana ba Félix Tyson kutu Félix Tyson kuta kutanga tovana ba Virgin Liaki tozala biso tuwana na ba télé bango baza ya ti lelo bango tu ba bonganga na tika le shake na tambo na mille musique tu na sai na bongi na ngate si ya solo orchestre tout na scène na Congo na bongi na ngate na lo bango vérité fallait sanga obongi sanga fallait sanga otam sanga monde entier na zongi na nga na sana nga ba aventure te mutaleki fali na musique azate na lelo aïma kitoko na travail kitoko falloir ça sanga musasu mingi parce que yemo kaso travailler na studio azako travailler et puis mingi to voter nde Afrima bakamoye wana ba nommer biso 6 catégories tout ça wana fali azaza est-ce que yoza yo ocha munoko pousse oza emo oza emo oza emo munoko yango atabo sangani atabo salibo oyo eza oyo omoni tango oyo likamera na tango na otango ya fali 17 ans de succès 17 ans de carrière solo a beta musique à kitoko atika suna 30 ans atika suna combien na 30 ans il y a succès il y a carrière fali sur 30 ans 30 ans otikela mutu teta 17 ans akotikela mutu tante 30 ans atika suna 30 ans 30 ans ya carrière Temuke 30 plus 17 47 Temuke il faut ça avant ça va pas 50 ans ba 45 ans ça te fallait ça non ah bon atika suna ba 40 ans de succès oui maman et fallait ça bode mkusa tani ngazo zonga kala beauté kwa kende fallait zonga omoni muto okende fallait okende après ba 5 ans que ba 50 ans mais ya zonga nina ba 25 ba 22 on dirait ba Marco 6 ba master so ma couper na tena kena polo on est petit moi muke ba joueur mo ba France donc ensemble peut ça fallait santé alors bien sûr ba polémique ezala kala la musique ya Congo oza qui perdu tout le monde on dirait comme ozonga et comme ozonga ne banda comparer kala Jibena Wera ne banda comparer kala Ferena Fali ne banda comparer kala musique ya Congo comme ozonga na place na mona lengi nango ba polémique des akala ba musique ya Congo des akelengi fala je la comparaison des akala ba tourfer libanda fali son Piana et tout ça les lopé les lopé Fali et sila francophonie Tesila comparaison yo sakana polémique ezaka Jibena Wera baza batu ezaki polémique ya solo ezaki polémique babandi muziki esika moko babana mikie ti bakoli fali na fere comparer ne baba uti sika moko te babane sika moko te ayaka ne kaka no kese ya mutu quartier la te abeti mana fali pa yaka na beti mana bakena na bango polémique na fali na fere salaka te c'est impossible que comparer Fali na Ferre. Jamais. Maman kuta Ferre na bena lo balanga shooté. Na ko lo balanga shooté ba golanga ba banga na ko na banga na mututé. Mututé bi côté njora vana côté njora lalaka. Ba sa ka te ne ba benga so ba gola to ko beta bino po biso wa remonter ba a beta. Ba kaka yona janvier to ko beta bino. Ba finga ka biso. So biso ba lo ba to lobby. Ngapo na Fali azana kokera na Congo te. Fali Poupa azana kokera na Congo te. Faire aza kokera na été jamais Jibena Wera c'est normal babani musique bango mibale esika moko baza bana mike nani basa polémique na bango esimba lelo bayoka na baza famille famille na bango ya wenge nani faire na Fali babana musique na banda lunga te côté Fali banda yengiringiri ye banda lungwa Jiba zalaka banda Wera banda différence eza makasi en plus orchestre moko en plus orchestre moko bazako orchestre Jibena Wera orchestre moko chagrage bino fo bolo baba kaboni sikoyo basala polémique na bango Fali sa kokera Fali azana adversaire adversaire a fait les aramis des la coste ba uta maison mère adversaire à faire et ça ba wata wata kutalia kai makasi
wataliaka fere wata musique ne tshele zobeta makasi to kena vérité to ba vérité wata betaka wata betaka disque na ye mi ange mi demo tshilelo wata beta makasi dynastie zata to tamsa miko bato bavandi mama nzema dynastie mama nzema dynastie papa nzema dynastie mutakoyeba ne mote wana Jili Obama mokonzi tshanga bo mokonzi na mokoya ozo comprendre fali kokera na ye baza ba Davido baza ba Wizkid baza ba Buna bo bango ba kutana ba free makuna fali ba bimi 5 bimi na 6 catégories pour aller ne bango aller bango ba trophée makasi aller bango ba trophée na kilelo mère na Jili ba masala ba dira makaya belhomme ayibi makambo o dira makaya belhomme na pese mbote na JBL Balotelli congolais JBL Jacques Bilo Balotelli congolais na pese mbote mwana mundele mon ami mon conseiller JBL Balotelli congolais na pese mbote na ngai na mon ami Didi Mwenga Ndeka aleki mettre les maîtres comme na zolo bayango fali a na Congo ko comparaka exemple ko sada so to saka so émission te ko ya ko tanga la biso te ke azo comparer fali na faire ne tina impossible yeb saka bo comparer ba on na nini na iba no pa na te ki mwasi bo comparer pas faire na faire na nini na pa na yeba na nini na ba nini soto te orchestre ya faire na ba ko kombola ngote ba voyager te comment on jet set comment on zani jet set comment les là jet set jet set il y a avion ne ba ma jet et avion c'est ce qu'on a set ya jet privé comment on les a wana jet set et il y a que ni à éviter moni siko ba Jamaïcain ba ramisi so babi les warengo que ni ba guerrier moni siko ozo ko Jamaïcain ba ramisi o comprendre to lingi na biso te ko comparer na fali biso tozana pona ko ba disqualifier ba dima ba Jansi Mayasi toza bezo ko ba SL Steve Luemba ba to bezo ba yebango soki inti mona fali lo ba maloba soki oze un jour zonga wala ibile ozo ya là-bas yana surtout quand on a colère bolingo sakana te moni singa ya la pop ba dima fali comme ça sur teti na ebisio ngaba nje mafali ngo ngaba teti da soko keiko kende na yo mpe mère na pas le bana nga Jili Obama na kati ya Montréal wana mkonza Maison Blanche mère na psanga be janvier banzembo afali abi niveau na koma na bolingo abi zongi sanga be papa bana ta question na tina kanzembo afali esili. En tout cas, les filles ont Jimmy Bella. Il y a Jimmy Bella, oui. Il y a Jimmy Bella, oui. Jimmy Bella au patron. Il y a Jimmy Bella au patron. Il y a beauté, il y a couleur bien. Il y a couleur bien. Il y a Jimmy Barange, Jimmy Beauté. Ah, tu as un hôtel. Ah, ça m'a mis à contribuer. Il y a Jimmy Bella. L'investissement beaucoup. Il y a beaucoup de biso. Na pesi mbote na yana ye Caps Kapangala l'homme à la Ferrari patron le motivateur de tous les motivés parce qu'il y a na Bella prêtre na bisio Bella et moi ça fan de venir te wana grand prêtre Bella so fan Bella prêtre wana yaya wana Kapangala wana yaya todo Bella pe oui commandant pour mon ami commandant pour de longue date aux Kenya yaya grand frère commandant Kenya bien héritier atana de paix akendaki na église ya pasteur Moïse Mbiye pour rendre grâce par rapport il y a accident au bakutana inango et ko tika pe na maboko nzambe orchestre na aussi chemin de la gloire aux anantela mingi balobaki ba mission basambela la te ba mission bandoki ba mission bato bakisi mais tout monde a fait rigola on a bimara prison akendaki pa Moïse Mbiye héritier atana be pe na tournaye ayepe pour faire sa action de grâce c'est pas Moïse Mbiye ba pesi pe na ba mission surtout ba bible tant au monde apesi action de grâce apesi action de grâce apesi combien bon tout le monde est alias moi ba dollar to tout ça combien tout le monde pe na ba bible ba pesi pas passer à Moïse Mbiye ko lo bani pour nous bon talaka titre album na chemin de la gloire et maman Nzambe eluka no website asa penzi manzambe moko wana moi titre pe landaka tant le chemin de la gloire donc nzema Nzambe pe so eza et ça la malamu pour ayemba ngo bien
esepesenga makasi na accident oyo bazokuta nango na Guinée équatoriale balinga mosusu bana pasi batalinga nzambe mingi na vana ye ye pena mama bango ayebisa ye na vi na yo aloba yango mama Bintu ayebisa ye na vi na yo okozala na makili ya bato na maboko te sa miziki notiaka nzambe liboso nazalaka na ye wana eza okese oyo na vanda okese oyo nayebi moke na mpe bamaika na mbai yango monaki naopesa action de grâce na ye avant ezobima accident makasi boye bana mai babeti 4 autonome nzambe abikisi bango donc ntango namonaki lobi nasepelaki makasi omoni toa na mpasi okima te par nzambe yamoni ebanje na baki mwana mobali natumbaki bible ana problème na nzambe soto ni tozonga mpe na eloko wana ndoloba vite fait na yanga una question na bosani nde atumbaki bible yango esali peut-être amosuku Félix ozoka kuta na bakumbana te boye parce que otumbi bible atumbaki bible na faveur ya Félix waze quoi to na faveur ya nani ya ba pasteur babina noka na photo atumi na photo ya pasteur pa walesa yonto sengi pena nezana pour raison atumbela ki yango zani to ebita batindaki kapa bebe sa via papa ya pa walesa tomoni pe ndeko na yo mwasi na yo manike a l'exhibition mobile na ye na vidéo otalaki yango na tele azwi mobile te mobile na kala na yebi naoki mabe nalali te naoki mabe manike akobala su te na aja manike akobala te po nini te asepela te te pa vanda ya aza kufa ya nanga sa kufa esenga pasi esenga pasi nalali te aluka basentiment nzoto yango ya nini manike naokazuwa te po ani non manike yayasa kufa sona mon vieux non manike asalinga mabe manike tala zonga nsima non yo vandaka nongo vanda zoto nese kangama osokanga vanda azonga manike azonga deja avanda ao bapasi aoke susu aoke tia esu baseni mpo azo regle ti lelo aoke su manike banzoto pasi ana 48 ans aja ménopause ne kokite tika mama aja ménopause ne kokite tika mama obi na oki passe na oki na le salo passe azua to oui na oki joua ko aja ménopause ne kokite te mani ka ko sama te azana aja ménopause te ba jointe ba botere ba prince ba base o te ba kutana kaka ibala lelo ko ma botela nga mwa ba bobu ba ne bo bana bandakala na ibe bandakala na garçon na ibe bandakala na bo malibala na internet na papa tika mama papa moi so zanya à Londres moi te manike sentiment je tongo ya nini azana bokola bakoko ko manike ya okukanga ba elenge ngwa nini ngo yoyoka sentiment sentiment elenge nini ya sa kufa te osegini maina makida naseyika ndozoloba tobeta masolo ya viezata lobaki viezata tomona video mo azoloba abi bowelelaki baplace mpona francophonie boyela biso soko bacalendrier na badate fali ye wana nomine sifa fali ye wana Wembley ovalena fali ye wana zwi trophée tolandi réaction viezata alors tomona ye bato babetaki kuna na baévénement wana baza baartiste ebele qu'est-ce que tu vas dire au plus wana par rapport ya mamunde bato bazosala mwa bacomparaison ke fali boye nini fali aza nzambe asambe fali aza mopepe moto amoni te moto akangi te fali aza mopepe mopepe akosakana te omoni wa okangi wa kasi kanga mopepe yango azobeta biso wa fali omoni te Zakara kosi te Zakara lobi bosolo na musique bosolo tu as besoin de calendrier à tous les artistes on a une francophonie tu as besoin de beaucoup de sangana qui me soit assis là pour le visibilité calendrier bima bon ba ki wana sa miroir mais ba benga bino boke bima pe be talibanda visibilité ya mwana boso pas solliciter Binopé. Mais je t'informe que faire autre chose dans Brazzaville en mariage. Oh, bon. Ça vient. Voilà concept privé. Masamba de bazana. Masamba de bazana. Izawana. Ba doit foutre ba billet ba kendeki ya roga. Ne fallait pour. Ne fallait. Eh bon tu n'étais vieux roga. Azara pe biso ba te. Njungo zo bima. Na moni c'est déjà tout. Et c'est na moni roga. Rogoyo. Na clip son njungo. Toke kuna.
Très bien. Alors, merci. Balo comme mbote toujours dans musala FVT balo comme gars to pesi mbote to leki balo ti na comme seré na biso tunani gadi musala to gadi musala nga ya na bota musala nga mo pesa ka ba bonne chance mais ko sala suma kasi na ko katete be kama nga ke mingi abisi lobi na banda abisi nje mona chacun a son ex préféré na sepe na ma kasi. Alors 20 jours à tout comme on a sous gâteau le bela Ovo Arena na Wembley et puis to il y a banda les qui a banda aussi pour Paris la Défense Arena et puis Ovo Arena Wembley tu sais kabatu moi na congolais ni surtout sur za congolais les rango foso baba bien na yo tu dis que fallait receper ça batu ça mais ça na receper ça batu bana ya potonio so les rango foso baba bien na bino bana kitasa ku boken bana kitasa ku boken net ngana ozala 20 jours à kozala tu dis bino que ba billet comme moi limité comme moi comme déjà aussi là bo rater événement tu sais quoi histoire beaucoup de nakata histoire muto afungola kanzila batu tout bazala kasina nae surtout congolais le roi fali msuka yem ta robeta msuka yem ta clôturer pour la musique il fallait azo beta ah mais nanga Gilou Bama na kata Montréal wana mokonza Maison Blanche na bino que bo sombaka déjà babier Ovo Arena eza wana déjà bana potonyo ya Michel Kodamboko ebisenga déjà ozala Isaac Parker pa ebisenga déjà janvier na somba déjà billet nanga maman Brésil beaucoup maman sociale sana ba circonstance nyonso ser nanga Lisa Crédit Lyonnais vient nanga chalet chambre appellation bien contrôlée janvier na kachote yelingai ba wario tout ba voter na Frima ba kota ba voter ba wario c'est très important ba trophée wana photo na ba trophée na nyonso na catégorie fali azana ba fan bo voter o ba sali bande kana o ba za awa ba fali za monde entier azana ba fanatique monde entier bo voter si ne ba États-Unis ba Australie na minute o bo somba bo votera déjà fali Afrima yango wana 6 catégories na bi ke fali ko yata na 6 wana nyonso espérant akoya na 6 wana très bien akoya na 6 wana très bien akoya na penda 6 wana ya kosakana te ba fanatique ba wario bo votera déjà Isaac Parker na biso noke bo votera déjà Afrima yango wana manana boduka bo votera déjà Afrima yango bo la sabla que oui bolingaka fali na bino bolingaka artiste na bino ye wana bo votera déjà Afrima na bi ke falloir na 6 trophées na bien au moins na confiance fali na confiance handicap bo voter il faut pas toko voter biso nyonso handicap la merveille ye wana ya boga ina sepe bazo bina bibi na mana na ketchup na mariage en tout cas to voter et puis mingi babia ovare ni tika na ngomuke Janel Sate café on est bien retiré il y a somba qui déjà na bana Gisèle Tachi monter Magiclo winner il pas le ba somba qui déjà il y a robi vraiment display en couleur somba da bana somba na madame il y a un display en couleur Berly Jogo star Berly Jogo na Londres somba déjà na Londres somba déjà billet Berly Jogo il y a Gauthier mascotte il y a Gauthier Yabo somba déjà billet il y a Elisée Zafina il y a somba qui déjà y arena y a over sombi et comme sombia o Polingo to kitoko pe taille pas sombaki Abudou Samba pas somba qui déjà kitoko pe taille maître Koreama Samba makengo peinture à somba qui déjà c'est pas un garçon plein en Allemagne pas singa j'avais gars na somi nanga bière Karine Wena en Allemagne motema Igo ya somba na bana kala habitué ça que ça sombaki yes ditia qui konja Karine Wena en Allemagne na Dortmund Jordan Fonseca super player c'est nga super kana Karine na somi na bana na mobile ne Igo na bana basombi et puis yana nga Ilinga Mélanie ya Emeda Kalonji na Dortmund Clarisse Moyembi na Gilenga Ntsebe Clarisse Moyembi na Gilenga Ntsebe bango ne ba premier ba kotaki basoma ya ba billet somba déjà billet Clarisse Moyembi na Gilenga Ntsebe mobana bo mwana mobana ya droit chemin ba uti na passe basoma ki déjà billet balobi ya Élysée Zafula asombaki ya Catherine Njoko asombaki ya Jimmy Belao ya Sasombaki ya Willy Michel na bina rozanga concert aleki na je vous aime tous Matutu bozala bien bokaka former cette ya loka Bible et si ça va problème na biso bolingo fongola pisom Mathieu bino pelo mo ya kala mingité ya loka ba délaré ya loka ba Luc
bazobi misabine lo mo kala mingi te bagola bazo lo mo kala mingi te e bundisa ma famille c'était bundisa ba wario basani babi miselo mo kala mais kaku tout est ferret wa ba ngana e ga likolo o kanga nyoso pa orike otuna bina filete ye moi de voilà gabi l'héros formule c'était ça. Les gens déjà dans marché, des matchs dans marché, et puis les gens. Again, il y a un marché, bien, il y a Kofi Olomide, les gens dans le marché, des matchs dans le marché. Bal, ah, Congo foot et bêta mal sauté ya. Babouma sport. Ventura yobité que les gens dans le marché. Again. Na ba kala siko na ba sauté. Yo ka suba tibolete. Na ka sauté. Yo ka suba mbembete. Na ka sauté. Yo ka ndeni fo. Yo ka ngo sauté wapi. Na ka ngo sauté. Na banzela quand même, na banzelo zo yo ka. Ngano ka former cette partout. Bibe comment le hymne national, ce qui peut hymne national o basala de bu congolais longo comment on bibi. Na ba kana ngaite. Partout la kenaka. Partout la kenaka. Partout la kenaka. Partout la kenaka. Et partout la kenaka na ka babibi. Et na te hymne national longo na Congo et comment ba m'aider et comment Marlin Tessa na émission na éviter. Yanga no kana ka former cette pardon. Ba bon sou na ebi na ngate ko secrétaire. Très bien. Na kana ka former cette donc fallait moko ne parce que bato ba bimisa la fali ba risque. Fallait lengi koleka ba sima mutu alibele. Sika. Fallait lengi lo koleka ba sima mobali mutu alibele. Ko mibali ne balinga ba sima mutu alibele. Mama e. Balinga kango. Ko fallait lengi koleka ba sima mobali mutu alibele. Simba ngana o. Ya. Simba. Tele momona. Fallait lengi koleka ba sima mobali mutu alibele. Fallait lengi. Il faut tomber là. Bon, c'est ma biati. Bon, kaka. Bon, bien. Fallait collègue va se mobali mutuali. Na émission. Mi bali la basi ba. OK. Na émission. OK. Ma bibi. Et que bima. Et bimaka. Que bimaka. Fallait lengi koleka basima mobali elengi fallait à la maman elengi fallait à la elengi eza famille c'est fallait lengi koleka basima mobali mutu alibela kebe bimaka Formé c'est elle. Collègue ba simba. Mobali. Mitu alibele. Basimba ko balembe. Basimba suba finafia. Ko finate. Simba kala. Balembe. Collègue ba simba. Biba ne balinga ba simba. Basimba balinga ni bali balinga. Kasi. Basimba ngani. Nibani balinga basi ba victoire libele bakufanga la mombe na yebi ya la popo balikata bango agla likolo ota balbom tout kata likolo au sel qu'il faut pas to adodi plus de 143 merci beaucoup ça ira bien plus de 143 89 50 53 549 bobenga biso surtout penza ba wario oya biso nabi ke Vénéral Jordan Fonseca super play azana ebi na bo sente mère nanga Ritz Obama na kati ya Montréal wana mokonza Maison Blanche wana mère nanga babi ke na peso ba moto place oza chalet chambre opération bien contrôlée appellation bien contrôlée na bo sente yemoko Jordan Fonseca super play na bo sente Lisa Crédit Lionel wana nga ya palais na bo sente Nadine Bango Laetitia Mangoke Chacha Kenzo sœur nanga Nadine Bo mère ya ba garçon na peso ba moto place oza très bien Guy basket mokonza double sans oublier Venabiso Guy Bokopolo coup d'œil raté Babi Mikolo marché central mise à jour la PC en botte belé et puis Nixon boutique la PC en botte couple légendaire Marcelo Dufnan et Arla la mère de jumeaux on est tout Batali Bisso merci à vous c'est la fin de cette émission à la prochaine bye bye Yo
Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Moni Sigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.